Bande koleo tokobetela yo deli solo ya mikuse pona ko penio kaka na lobaka chaque fois masolo otobetaka awa ezalaka pona ko nuire batute kasi plutôt pona ko penio esika nde kwa kweyaki pona yo o kweya te lisolo ya liboso tokobetela yo bande ko mukili makambo ya mutu akufa azongi ayekolamba na cuisine ya bato esika pembeni oyo abandaki bongo kufutela o le kamunini oyo azui pala misoso apesi bana pe biloko balie somo yango lisolo tokobetela ya liboso kasi lisolo ya imba yo tokobeka yo boye tokobeta lisolo ya poudre magique oyo tata mwasi apesaki mwana kasi na ye poudre apakola asite kombo ya mwasi moka banaye kotungisa ye po mwasi wana apusa susu pembeni na ye te pesi mbilinga benga lisolo oyo ya mibale landa yango na bokebi po na sinote mabe kokota. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts et pesi pas sur les réseaux sociaux et yindi na liwa tope sango ya décès ya champion d'Isaïr ba idingo moto na ngenge to eko informer que idingo akufite azalika kabongo na mbeto l'hôpital nzamba osala grâce mama kasi e bandi kozonga église kutu ya kimbangise balaki na pour soutenir idingo moto na ngenge ayembi kutu nzembu ya nzambe mama na yeto mwasi na ye azalaki présente wana alilisa kibongo lokole. Pourquoi il a profité azali azana bomoi eza nzoto ifale etumisa nzoto ningani mutu se fa belle mutu so belle ko problème mutu otika la peli banga na mukila zati mwana ntuka papa belle e komi ndeli kamunene mukilumbe ningani asala mukili na ye nakende nanga na yangambi mama namona nkembo. Batu ya droit de l'homme bataliwa puis droit de la femme est commis abusé bongo na Congo démocratique tina niveau oyo kopesa passe ya image oyo kolelisa yo balobi un certain prof juste Pandatimo des droits des assurances et professeurs là aurait maltraité sa femme. Papa, aurait parce que tout le monde est mort, tout le monde est soldat. Ndenge bazoko ligoté moi si na liboso, moi si ali kolela. Maman mukolo, bozo kangi ba singane ba côté na moto ba kena ye wapi pesi passe ya kosakarate élément oyo et pesa yo passe kolelisa yo. Comment est-ce qu'on peut faire une femme comme ça même si ce qui m'a bezali beaucoup kanga moi si ba singa boete boko te na moto, ça c'est non respect non seulement il y a être humain mais aussi de la femme, respect de la femme la ba mama botelema ministre ya genre et famille botela makambo oyo po et peut si passe ya kosakanate to kozonga na kaka na émission ya lelo totika la kaka na makambo oyo violence faite à la femme na ebite otobenga yango violence to ndengeni tala degré mobali oyo ale ko finga mwasi na ye na ebite so na aéroport ya UK na Angleterre to wapi il paraît ya incompréhension ya voyage mwasi makambo oyo saki ya lobi yango te aloba kapsu bali bakanga na immigration et pe si mbilinga to kozonga na kaka na émission lelo to ko décortiquer yango biso na bino est-ce que senga na yo ko finga mwasi boye ata mwasi ali maele te so ali maele te kasi yo balaki moi si ya maïté pour nini to ko songi na émission ya lelo tant yo salaki tant to ye na mutuka nzela to lobino ngana yebisi yo so batuni yo compagnie ni zo ke na Iberia ngam na yebisi ke na Iberia yo lobi Iberia ko ngana yebisi ko loba que tu habites au Madrid tant na ba yeno so batuni yo tu vas où à Paris chez ta mère qui s'appelle Karine na ba kina ngote si vous avez le banni, mais j'ai ma voiture, hein. Il faut que ta classe. C'est pas normal. Na âge na yo, mukolo kwa yo. On pas sur Nikolinga. Na fouti 800 000 pour libérer, bango que nous na Kobe. Bango que Kacho. Na fouti 800 000, maman. Billet Koufi à 1150 € et Koufi. Au quantième moukana na salle lio. Tala, ils ont un okin. Soko boti ozu mobile no wana ya ndoki bino mbale bozo na dino. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Na salelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu. Radio collective ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé.
Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona kubeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala boza en États-Unis d'Amérique et pa wapi sikabo bozali 0 heure passé mais bondimi kolanda Radio Lokole na heure tardif awa na autre partie à monde 6 heures du matin bo kolanda Radio Lokole ba o kolanda biso pe na sima likambute. Merci na confiance au ça na Radio Lokole to monique ba abonné à solo bo ali komata muke biso course na mutute likamu malé na ba chaque fois ceux qui sont déjà abonnés merci ceux qui n'ont pas abonné te au découvrir sont ba liboso to batneli o link oyo yaya o s'abonner ceux qui s'abonner ko bosana te ko fina bongo cloche notification pour na yo o rataka ba programme na biso ata soki mukete na ba abonné akala na ba tu ba s'abonner lelo yaya eloko ya liboso ko koti fina cloche pardon fina j'aime tia j'aime na émission pour na ko protéger émission oyo contre bakadia mpemba est-ce que bokomi to ke na ndenge wana ya to kutana a to beta masolo pour na ko penio masolo to beta awa ezala pour na ko nuire motuté d'ailleurs boyebi yango awa biso solo nde to liaka kaka tondolo ya kate marakuja le karate tomate boya musika manga uta ya kate awa ezala solo na solo ba histoire to beta awa ezala ba histoire vraie auto inventaka yango te oyo bino moko bopesaka biso tobetaka yango na makanisi ya kobongisa communauté c'est ça même objectif na biso et sika bato bazali problème ezangaka te alors ndenge problème ezangaka te solution pe ezangaka te na problème nyonso tout est-ce que bokomi voilà yango tobetaka masolo peut-être di solo oyo intéressé au te mais tant yo partager ndeko moko quelque part azana ka oyo et ko sauver pour la solution na makambo oyo lekaki et pas na yo est-ce que okomi voilà to kana ndenge wana. Merci encore à Michael Josh
notre sponsor officiel qui continue à nous faire confiance. Cela nous va droit au cœur. Na bosanité bande ko rappeler sur que de bon na Kinshasa yeba ko sala un passage na yo to ko bouquet na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na Kasavubu rolala kitoko. Comprendre ce qui est bien. To kala nango ndengo wana. Jésus-Christ, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et on te commande on a évité na réseaux sociaux ba bomaka batu avant ba kufa. Moli monini o to fana ka to la mukoro mutu kinga na kufi. Kinga ni ba kufi. Non, batu ebele to bomba na réseaux sociaux ba kufa te. Lelo ezai kusuru ya edi moto na genge champion du Congo. Nous devons protéger nos icônes, nos icônes. Les lois disent que patrimoine national, n'est-ce pas? Et disent que la fierté, à besa kachi bilengi, à makachi kou na Brazzaville, na Brazzaville mbote na bino. Et disent que pesa biso bilengi. Il faut te protéger. Est-ce que comment voulez-vous venir au sepelaka na liwa ya mutu? Non, c'est dit malamute. Téléphone nanga lelo epemite papa fiston ndenge nini. Balobi ya edi akufi, ya inhabité, ya edi akufite. Est-ce que ya edi ngakufa na radio lokole to annoncer binote. Totalisa kibino commerce ya edi azalaki na mbete hôpital bokono abane ko senga bongo aide. Ande comme suba sungaki o pale ko sunga a continuer ko sunga. Ya boya ko sunga ya edi. Azali bongo na mokono moteme ali ko tungisa ye. Bokono eyaka mbangu esilaka malembe soki botali di video ya liboso ndenge ya edi bande ko koloba te sika bokomona ya edi alobi kutu mwandambu et puis ayembi na koyemba. Donc je viens vous confirmer, on vient vous confirmer et vous affirmer que ya edi moto na ngenge akufite. Alors ndenge awa salaka preuve la puis bato alinga komona kimona meso botala comment est-ce que ya edi azoko solola mingi mutakoloba e mama na biso moshi ya edi boyo kandenga do expliquer ya edi kuto esengo azayiko yemba nzembu ya nzambe elo epesinga esengo edingo moto na ngengi azoko yemba nzembu ya nzambe. Aya est-ce que bokomi c'est que bien tolanda mama edingwe na yemoko ya edi comment est-ce que bazoko solola bazoko filmer mona ki ya edi très bientôt akobima bon na hôpital mais tout ça na besoin aide na yo pona osunga bongo edingo moto na ngenge. Suivez. Singani ngande yo polo bati olobite lobana ta moketi papa po mukileza na lolenge na yango bato batambusa sango papa po le dingo akufi papa le dingo akufi te azali azana bomoi eza nzoto ifale etumisama nzoto ningani mutu non se fa belle mutu so belle ko problème mutu otika la peli banga na mokila zati mwana ntuka papa beli ekomi nde likamunene mukilumbe ningani yaza mwana nsuka papa president nzela te azanan ezanzo tende mutu eningani azali mama amisi totoni ye botondi simba champion to mona blanc bato mona gazana bomoi simba nono simba molonga papa Paul azali molonga ina ngai azana mwana nsuka papa edingo ya nguluma moto na ngenge champion de champion tokolemba te tokolemba te mamenzela kambe tokolemba te aba edi alobi nini boye ya edi pesa bakimangisi mbote tomola loboko ya edi asala mokili na ye nakende nanga na yangambi mama namona nkembo yangambi motema papa voilà nakende nanga na yangambi mama namona nkembo voilà. Oh. Champion de champion, mon Chuka, Saint-Paul. Au moins ambiance. Yo, Apo Salimba Mona Mongala, le chroniqueur international Yewan. Toza Bongo. Maman Ngana pesa la date. Donc toza mercredi 4 octobre 2023. Voilà. Merci beaucoup. OK. Yaya likambo oyo esalami na République démocratique du Congo epesi pasi ya kosakana te batindeli biso vidéo oyo tala balobi un certain monsieur qui est prof JC
Pandantimo, prof des droits des assurances. Il aurait, en fait, à maltraité femme, moi, ce n'est pas liboso. Na évité que se passe la circonstance ni ya on ne sait pas comment est-ce que surtout c'est une image wana awa eko sala malamu te mais image waso ngomo nango kende bongo na groupe WhatsApp Gold radio le collègue Gold okomona image comment est-ce que moi si ya mutu d'abord quand on dit moi si y a un professeur un certain professeur JC Pandantimo à ça dit c'est professeur des droits des assurances na évité droit ils ont droit au temps il y a droit tout droit des assurances là je suis en matin je ne sais pas. Un professeur, il y a solo, entre je ne le connais pas. Mais ce qui nous est cœur, façon où on maltraiter moi, il y a sur l'image et que révolutionner. Tout le monde qui est bassi ming bazakabutu makas, bassi bayo karaté on ne sait pas. Tout le monde qui m'a kambu oyo na ancien candidat président de la République mais c'est Théodore. Il est un professeur, président candidat malheureux. Ou atogité na moi il y a 24 ans n'enga expliquer kama kama yango. Tu es sur aboué professeur JC. On ne sait pas, moi si elle est la Swahili, avec le babo sungangai, pona bana ngai na kokufa, qu'est-ce que va pas est-ce que babo tulie bana na ye, bablongo lié na libala, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Na poto police azoko linga moi si ya mutu na singa. Lokola Nyama, Lokola Ntaba, je crois, ministre en genre et famille, Botana Makambo, non seulement professeur c'est juste là, mais aussi la police. Comment est-ce que Kangamutu va s'ingandengwana, Lokola Ntaba, quelle douleur! Et puis c'est une femme, le respect de la femme, et ça la carte n'a bien noté. Yé policier wana, yangwana bozo ko yibaka ba kwanga to mona lokola mama wana awa kanga yi policier na émission leki azo benda policier na jidoka na beto mouvement, yi policier yibaki kwanga, mais vraiment atabino moko. Ce qui a mobile na JC et professeur sur des droits et des assurances entre parenthèses je ne sais pas je ne connais pas mais toujours le baga PP si passe batindi bino ba pesibino ordre so pour évacuer moi si on a so pour que na SOP on ne sait pas mais il y a un ordre mal donné ne s'exécute pas ça la kayangote bon so pour ça la ngozo banga balongolo musala ça la ngona limemia avec respect. Il faut mon andenge yé policier on a soko matana moi si ya mutu na moto et puis si passe mais image se révoltant ya kene na radio le collègue Gold mamba okomona image wana et ko pesa yo kanda et ko révolutionner yo droit de l'homme ezali wapi tant ba ba état des droits ça ka pona batu bata likolo pona batu ya cité la femme a perdu sa place la femme n'a plus de valeur. Maman oya botibana image ekotika na YouTube bazo bakopona image oza viral na réseaux sociaux siko bana wana na yabite bana age nini baza mikoto bana mike c'est fort possible basa na bana mike tango bakokola bakomona image oyo ndenge maman azolela que papa na bango sala bango ndengo wana yo papa ko kimia on ne sait pas qu'est-ce qui se passe yaya Barabi azali première femme oui ce qui on sait pas la première femme te tika maman azala l'aise na bana na ye kende ko sala ba fi na yo est-ce que komi image oyo ko révolutionner yo et comme ça là yo mabe ya kosakanate ngaso dans mona ra ndenge policier azo kanga moi chez basinga kaka ndenge bakanga ntaba pas bouger te azo niembe doki non bongote et révolutionnanga et puis aussi moi si ya mutu bon c'est vrai ba matata na mbal na ye mais bo zuye siko bo tomboli bo maïse na moto bo koti 4 personnes na moto moi si ya mutu fa na moto ndengo wana un professeur. On suppose qu'il est professeur de l'université. Donc, n'avez pas de billet. Oh, billet. Tu as ce commentaire là. C'est à ça la canine, à ça nani, à ce jeune aïe. C'est un professeur. Il s'appelle JC Pandantimo. Voilà. On dit que le professeur JC Pandantimo, le professeur des droits des assurances. T'as la décroix. Tout le monde est dans la vidéo OT, mais moi, c'est autant comme on a dit. Tu me maltraites. Mais professeur JC Pandantimo, voilà. Et professeur des droits humains. N'a habité dans l'université, ni dans l'institut supérieur, ni. Mais voilà comment est-ce qu'il y a tenu les policiers. Bah, ça la moi, c'est un peu si pas si il y a consacré. Photo, bon, moi, les photos, il y a monsieur qui l'image et qui révolutionné. Kende bon, on a groupe Gold radio le collé, au comment on a image, on a pas si il y a consacré. Eh, bien, ben, boy. Ministère à genre et famille bozali wapi na ministère à justice botana makambo poto yeba solo soki justice na Congo o to lobakite to lobi to tikala kaka na makambo ya violence faite à la femme to benga yango violence to ndenge nini ya image o batindeli biso pe et ça super viral na réseaux sociaux na Facebook partout TikTok yako tambola batindeli biso on n'a pas compris exactement qu'est-ce qui se passe là. Mais tout le monde dit moi si moi go na vidéo mobile na do filmer sur le ba moi sango asa frustré. Au ce moment là elongia moi si akobanga
Je n'ai pas compris qu'est-ce que se passe dans la carte. C'est comme si moi, ça n'a pas voyagé, bakangi na immigration, et le monde en mais ça n'a poto quelque part. Mais mon plaque ya immatriculation mutu comme UK. Est-ce que ça na UK? United Kingdom, hein? United of Kingdom, c'est ça non? Na habité, baza en Angleterre, quelque part comme ça. Faut mon à degré. Je n'ai pas compris l'histoire. Mais on a open wana oyoka ya ba côté msumbo la zoko finga ba insanité to kolongola yango. Mais ce que l'on mona nyoso tout wana kene na groupe Gold Radio le kole ko mona nyoso tout to nyoso bakuna. Mais respect ya moi ces ali wa. Ozoko finga moi si zoba ozama yele te konso. Ya ce que ba ke moi si wana zali zoba. Azama yelete azala ndeko na yo azala leka za mwasta yo mais yo mona ki mwasi ya zoba olanda ki pona nini. Je ne sais pas ce qui basa na bana to basa na bana tebo bo so na bana mama ya bana na yo yo le ko finga ye zoba. Est-ce que réfléchissons? Oui, c'est vrai. Ce que mona ki azama yelete mo bana ki pona nini olanda ki pona nini yaya obengi pièce na poto okomi wana na ebiti na ezaki na circonstance nini mwasi yango perdre na zemi alinga ke nebota na Suisse na wapi parce que mukana tuko na maramo na ebi ngote pesa mutu ko so mutu oyo ayebi histoire oyo très bien comme na biso wana to benga biso o expliquer biso histoire oyo ndeko mobali aso lo bala so bi fona ye we c'est so ka ko benga biso ça va expliquer biso o ebi famille wana bo benga biso to expliquer biso poto zonga lisusu to expliquer bandeko qu'est-ce que se passe parce que ndeko atindinga le message awa ngana tali oki ngote na comprendre ka partir ba parole que ye makambo oyo eseki aloba na aéroport alobi yango te asimbi yango te mutu eleki ye mabanga tala mwasi yango otala azomona aza frustré. Est-ce que asama yele to asama yele to ne sais pas parce que ma voyage nezalaka ma voyage nezalaka sans voyage que ne voyage okoza na faux bord mais ce que sans froid okoleka na yo okoza na vrai bord mais ce que ça ozobanga banga papa ba osimbi so pembeni. Est-ce que komi et pesi passe yaya to image oyo pona koyeba ya esongi singana makola saki bino mwasi ya kobala batala kana bizaleli papa mama tambo okolisa bana surtout bana ya basi boza tebe bageno ya sa mwana mwasi akobala na ite tinda mwana ya mwasi na école azwa instruction ne se fiche que baccalauréat diplôme d'état mwasi ayeba ko koma ayeba ko tanga ayeba ko raisonner. C'est très important pour un homme ya makamwana. C'est très important. Si possible, mon yali à kende université. À kende université. Parce que, au moment où moi, bon, habité, bon, on dirait, na capacité intellectuelle et belle, bagage, on dirait, à part France, à part, on a l'ongné, frustré, mais, c'est comme si moi, bagage, je faisais mon boulot. Yango bala se permettre finga ben sanité ndengwane pesi pasi to yebaka kutunda ba na école baso moi standing ya viwana. Est-ce que bokomi to soli pembe tangisa mwana sokelasi asala mwasi asala mbaza leka mwasi kolobaza tangisa ya mobali ya mwasi ye ndenge ya liwana akobala na ye kombe ko changer te. Il y a des femmes, il y a des filles o batanga bakoma pe utile basunga famille na bango koleka baya na bango ya mibali koleka baleki na bango ya mibali. Est-ce que bokomi to sur la pembe ezaka ndengo wana? Est-ce que bokomi mama moka oti ko benga ngana biso sa papa fiston yo lobi biso bato bana poto bandini boye ba mama poto bana to linga ba ke classe te papa fiston sa libiso te bana bango balinga classe te mama kasi tia mabolongo na se sambela ka pona mwana na yo to se bino problème to kotinda po basala nzambe asunga yo yaya tiaka mabolongo sambela ka la kisaka mwana dès le bas âge. Mwana mbongo te bino omesana mwana ok d'école primaire otopesa imbonga somba chips otopesa imbonga somba glace somba te mwana ya muke école primaire pesa ka imbongo te mais ça ne na lunch box balls akidaka na moi apple pomme moi banana et tabela kelasi ayeba ke mbongo za rapport na mikolo tango okoma komesana ndengwana et puis mwana ya mwasi to mwana surtout ambesa na so otinda classe afanda kana ndaku ibandaka ndengo wana jeune fille abiki no mwana mwasa bimaka te asala na kata ndaku voilà mon éducation ko changer. Est-ce que bokomi éducation banaka na ndaku et puis ebimi bongo libanda to ko continuer en école. Est-ce que bokomi c'est que bien landa no makam o mobali o asali image o révolutionnaire ngai et puis singa soki ngani yaya landa na yebisi bino bien to kati ba parti aux sensibles landa yango na groupe Gold Radio Kole. Suivez. Tant yo salaki hein tant toye na mutuka nzela
nzela nzela tolobi nini nga nayebisi yo so batuni yo kompani nini ozokende nango Iberia ngam nayebisaki okende na Iberia yo lobi Iberia kule nga nayebisaki oloba ke tu habites au Madrid tant na baye monsieur batuni yo tu vas où à Paris chez ta mère qui s'appelle Karine nalobaki nango te siko yo ki oloba nini kuna monsieur j'ai ma voiture hein yo ki oloba nini kuna il faut que ta classe c'est pas normal na âge na yo mukolo kwa yo on passionné kolinga na futi 800 000 pour libérer bango ke kuna na Kobe bango ke kacho na futi 800 000 maman billet koufi à 1150 € et koufi au quand il y a mukanda na salelio tala ils ont un okin soko boti ozi mobile no wana ya ndoki bino mbale bonzo na bino bofana na bino kyoko ta mutu kana ko tika soko kende tala to va dans l'église c'est mieux kene kuna mutu kaya ngala to va dans l'église taba tusi ba yo tsaba tusi onia mutu aketo talibumu na nyama eloko yebi ya ko matali kolanda ko mais pour ça makambo yaki na mboko yebo sala ngote ndoki mutema mabe ouchu apio obimeli wapi na mboka nini nana sala eza nzambe na coach doute oza normal te yo o mwasi andeni mukolo kwa yo zoba ya to prometa ki yo to kobetela yo masolo mibale lelo masolo ya mikusi na sengi na yo olanda masolo oyo attentivement to kobanda liboso na lisolo oyo ya mutu akufa azongi aye kolamba biloko soso ya na cuisine. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mukili oyo za makambo d'ailleurs boyebi yango to kama soutenir parce que beta masolo ya ba revenant ebele mais oyo sikoyo na ndenge salemeli ete ya yo kaka pekisa bana bilia ya makambo ebeba na kala tatuma kola non baliaka pa ba na Congo na poto na Afrique du Sud o ke ne pas voisin o ke pas ndenge ba pêche bloc oli ya te échangeable ata na poto yebisaka bana baliaka pa ba tuté ata na Afrique du Sud yebisaka bana baliaka pa ba tuté mut o aza étranger o yebi ata kutu camarade ya mama camarade ya papa bokuta libanda apesi yo mbongo apesi eloko yaka kopesa ba parents est-ce que bokomi ba parents yebisaka bana ndenge to sur la pembe lisolo oyo mutapesi yango ye moko mutaviva yango pa na bango papa Fisto kotanga kombo na ngai te betaka lisolo pona kopenie bato. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça l'a mis quelque part. Papa Fiston et si tu allais vanda et c'est là qu'il y a boutique moko boutique dans vanda wana ndeko wana azalaki mutu ya pays na bisoté. Azalaki mutu ya na ko beta lisolo oyo très bien na kotanga kombo te na ko beta yango pona epenio kaka. Boyebi ka na quartier bon étranger moko ayana mboka ko se débrouiller à sala ma boutique na yi. Est-ce que vous comprenez? Mais si ko tellement étranger ngo a umela. Vous comprenez? A umela na mboka bon to me molo kwa lisolo na Kinshasa. Vous comprenez? To me molo kwa na Kinshasa. Na commune ya Barumbu par exemple. Sur la commune ya Barumbu, boyebi loko na bangolais, bangolais bafandaka trop na commune ya Bumbu Barumbu Bumbu Barumbu. Sur la quartier bana ko vanda wana, il y avait un étranger oyo ayakala a fouté la moi, azako voisin na bango. Siko mama ya mutapesi di solo mama wana azaba mama oyo bateka ba mikate libanda lupango e mama ateka ba tomso ba mikate no quartier mobimba yebiye azalo ko la mama sociale mama gentille ndeka ko na tongo mama na ke coopération na sangi na mbongo te pesa ka mikate akangele mo mikate na poko ayo futa mama apesa ngampiodi na lia na kwanga na poko na pesa mbongo ka ndeza la mama sociale mama na bango. Tonton apa na boutique kuna doki batu bayeba ki ateka ba boutique moins cher papa na tellement la yemoko so akangi boutique na ye wana pa na biso aliaka kwanga na ye na Thompson batumba to yebi très bien sikoyo tonton wana ndenga ali wana ye alinge mama basité habité ako tonton muzombo habité nga mama basité ye mama basi alingata bia basi dépense ya yo moi c'est sombre la game futa au kabelo tete ba sambo langa imaginez-vous que tu yé dota esika luaka aluaka boutique na lupanga ba te ba pango za la kaloki botongi boutique bina balabala ya luaka nda kuta luaka boutique do ya la boutique wana
na poko alingi mus tani mus na ye alali na tongo alingi mus na ye asali ba prière na kali sakala abani koteka kaka ndengwa soka lingali abimi ayepa na biso na kwana leka ndengwa na habite nga ba chérité dépense soka aki posa ya okena mwasi ça la fête do ye alinga na mingi ba Chelsea est-ce que bokomi ye ba Chelsea de c'est bon abina okena pa Chelsea na futi mboko na ya muke pesi na zongi na nga normal. Donc, yeba Chelsea de c'est bon. Yalinga Chelsea mingi, alinga Manchester te. Est-ce que vous commis? Yeba Barcelone, alinga Barcelone te. Vous comprenez? Liverpool ou tout rien, yeba Chelsea. Est-ce que commis? C'est que bien. Si vous avez Chelsea, on peut dire yeba alinga mabobotini te. Car ndengwana. Si vous tellement alinga Chelsea trop, or c'est important pour naie peut-être à jouer peka fimoko base la canaille. Pour la vie en homme et c'est à l'accompagner na moi si mobali pe à l'accompagner na en fait moi ça à la mobali pe à la moi si ya linga ki ngoteka ba Chelsea on peut ka ndengwa na kolanda ba Chelsea wana e ko sala ke tonton wana ya muzombo ye Anyatimin est-ce que komi tango Anyatimin et pesi buzoba 4 lettres. Est-ce que combien? C'est que tu as na pobiso awa, c'est la seule émission. Le seul programme où le papa na maman ba vanda kabatali ba hotela bana beno insanité zate. To que na ndengwa. Est-ce que vous commis? Yaya, ba to tala kabiso hein. Quand les gens nous regardent, voilà entre parenthèses, moi conseil moukié pour na bande ko de la télévision. Tokozonga la émission prochaine de programme ma TikTok tokozonga lango. Tango le la télévision. Yaya, ba tu batala kabiso. Yo bana kamta ozolo bamuta otala nzoka muta contrôler yo hein okomi hein papa Richard wa tuzola ya mama Eminel Mbomo okomi hein c'est que bena koma ki kala ndeko mususa otala yo ndenga olinga ka ndingo zoloba c'est pas ndingo loba ka fort ndeko mususa c'est pas ndingo sala ba jese maboko ndeko mususa otala muto alati nini kola to la de sepeliciété muto batala ka nyonso to lo kola pe biso neti ngai sur notre télévision notre laboratoire ah mutoyo position na télé magazine na télévision alors ba ni tout ça muto na mutana nenga atala la télévision donc faut faire attention est-ce que vous commis voilà ndeko wana Anyatimin évidemment ayeba ki ngona luté et revenir après quelques temps bref après qu'on Anyatimin na ywana et ko sala brado et se manifester plus tard, tu habites à l'état depuis quand on ne sait pas, mais si tu as ganglier, tu as bima, fièvre quand on est manifesté. À quel hôpital, ça lui examen, on dit que oh non, il y a atteint. Zéro positif. Est-ce que commis? Et PC souci. Boulaga ti ba nguzombo, azan économie à kosakana te ya. Yebika tafinga mutu buzombo. Oh muzombo, oh mukongo nini boyaya, mukongo muzombo. Okomoneka na couper moko ya mukie, na chemise moko boy meketa la compte et vimba. Est-ce que vous commis bazaka ndingwana? Si on n'a pas compris, si on yemoko aye ko expliquer maman na bango. Donc papa Viston a expliqué maman na biso, maman na saki maman sociale, maman na carte ba ki maman boto. Tanga olia wana azo expliquer maman en tout cas ndezali awanga problème na comme maladie en tout cas la comprendre telo ki ngali ngala ba c'était même ba Chelsea sikaboye na se projet peut-être siko na ebité na zo kango pepe simbilinga bilinga en tout cas ngala kokufa et ya histoire oyo et c'est passé un peu zaki na ba 2000 mais na 2000 wana ya mutu o ça déjà atteint mutu a séropositif mutu a maladie wana ba kufa shooter et ça a négligence. Donc, et PC souci. Cette histoire, c'est pour encourager nos jeunes gens, Batunios au basa atteint. Si on a atteint, ils ont la fin du monde. Batumsu baso malade wana, et ça faut monter na bangote. Papa Kenda a eu la maman malade. Maman Kenda a eu la papa malade souper à botama victime, ba parents, basala ki nango ba PC donc ils ont ba ndenge belé, musu ba gilette, bloqué belé donc force à vous, courage, partagez émission oyo. Ya radio le coller et tout ça ba couche nyos tout. Yango zali émission na benga équipe nationale MES atanga communion mutam mutameli communion tout ya Christ amen. Est-ce que vous commis voilà malade wana bakufa na ngosuté tokendra osala ba test osala les tests sur yebi ke osa atteint au bandi komela ba kisi et qu'on neutraliser virus wana et puis tu peux vivre même 20 ans 30 ans 40 ans on connaît les gens au basa atteint 40 ans de vie basali belé.
soko te souci nde mabe oboyi komela kisi nde mabe ye sikoyo epesi ye souci talaka bayeba ke ozana maladie wana ba ganglier bandi ko bima e konso epesi ye moi découragement c'est vrai alors que so ba kisi me epesi ye moi découragement atako ravitailler stock pona boutique na ye abande ko sala ngo susute akomika azoteka aoteka abo mambongo aoteka abo mambongo siko chose grave ya boutique na yeso okoti omoni pena boutique esili eskelika moko asali nini avant asala yango wala ye moko ne abadela siko mama oyo abiso papa fisto jumora bima azwa mbongo na ye nyonso to ne sais pas combien oyo to ateka bomba alua moto akena na rivière so pe na fleuve so na rivière yaya azwi mbongo wana so atia ngo na saki atia libanga na kati wana pesa mutema beki muzomo on pe leki azwi mbongo na ye abwaki na mai mbongo pena edindi ekenda na ebite mutu a chance obe kenda ndenge na ebite mutu a chance akolota mbongo wana soki ndenge sport akolota ndenge na ebite mais abwaka mbongo wana ekenda tanga ye kozonga nde sikoyo pataki na mwa sai na mwa mike ane kolambela azwi banzungu na ye basani azwi yango aye kopesa mama na biso tege mutu apesa histoire mama yoza mama social en tout cas na sepelaka mingi mosala na eloko kopesa ote zwa banzungu oyo oh papa opesa nga banzungu na opona nini ote mama ngana kolamba sute na monde nga santé na bien tene ali akutu ndenge ali mbongo na ngani nyonso tu na kangisaki yango na bwaki na ngo na mai na boyi na tikila mutu mbongo na ngai na pesa mutu mbongo na ngo na pesa mbongo akindoki akisi na boyi na bwaki ngo na mai ke na ndengo na oh papa o sali boye pona nini tu peux encore aller à l'hôpital ozo akabakisi oko se rétablir n'est-ce pas ah mama esa la ka ndengo wana mama jiba nzungu tena ndako. Bon, on va prier pour toi. Na boutique na ye, na tongo boutique efungwa mati. Na esi bino ya boutique ya ngwala, ala la rapeka wana. Na tonga fungoli boutique te. Jour à liboso, deuxième jour, troisième jour. Batu boutique efungwa mati. Mais bato sombre moi sukali wana ba sombre ba nini bato bo ça va peut-être peu mona akoya ki na ye akangi na on ne sait pas peut-être abimi akangi bo la maman imagine bon peut-être peu ndenge akoma ki na ba kono peut-être azongi na ye mboka na bango on ne sait pas boye biso ki muta kufi alors odeur et banda kobima je crois 3e ou 4e jour ce que ba yo ki solomo pene ya kopora pene ya bienté bato ka solo ya bienté mais solo bonne ni muta solo bonne ni. Mais sur la boutique, qu'est-ce que tu vas pas? Bon, mouton, nini, banda kota awa, parce que bon, on a qui n'a côté la boutique, tout le monde a été boutique, il faut mater, nini. Bah, je na quartier, bah, yé, batali, bah, matal, bah, closter, batala, bah, tout le monde a so, so, matière, so, solo, so, la boutique, wana. Alors, ils étaient obligés, ya kobenga mbila. Mbila tango yé, a bouki boutique, batali, boye, ndeko wana, aza déjà, ya kokufa, ya ko dégager solo, déjà. On ne sait pas. Souci wana amela ki poison akufi to ezala ki journée akufa on ne sait pas yaya souci te so na maladie wana ba kufa souci na maladie wana te melaka ba kisi anti rétroviral yaya e comment kisi moko mbeli na yo ozala bonne santé ozobota pe bana est-ce que komi respecter ba condition bokomi hein c'est que bien yaya mwana ngobali wana akufi famille na pe na ngola ba yeba kino ngo te ba yi famille te ba yeba yipo awa na kala o ba ba fwa kumputu ba kundiye pe mama tika na souvenir ya ba sani yaya lisolo sikoyo e bandi awo wa za introduction comprendre so e papa fiston toyebi ya wana toyebi ngala leki na ngato ke na classe alors surtout que classe tu ko zonga donc ndaku na biso lupango na biso moni tema mama sala mikate atunga Thomson alors tozana cuisine ya ndaku te cuisine na biso ya libanda we mapango ta cuisine libanda na masima kuna bachamwa moi angaka ale saka pa na cuisine ndaku na biso za yindengo wana siko jour moko to ye to uti classe na ba 13h30 14h to yebwe mama zala kite. Oh, maman a tenu nini? Oh, il s'agit que jour maman qui n'a qui wenze a umeli. Si on n'a coupé, c'est là qu'il y a okanga. To côté ce qu'on a le pangout. Tant que côté le pangu,
Tobana ko vanda côté donc 3 avenues après ya koko na biso maman na biso ya 3 avenues après ko na biso. To kota lupango to fa na lupango. Papa Fiston lupango na biso porte ezalaki te. Ba clôtura mes portes ezalaki te. To vandika na deki na ngai to solo le console to mona tonton moka koti na saki mo tonton azaki un peu neti ala te bena bien te neti moi liboma mais liboma te ala te bena bien te mais mutu normal pour côté na biso fana Papa Fiston zaki na moi chantier moko ba tongo banda soki pour hôpital moko quelque chose donc bata misala ba ya ko lia pa na biso ne consort. Alors tout le monde tonton na zoko ya a koti na lupangu azaki lokola alati lokola ma chapeau alati chapeau sikoyo ebi lo ba misiri ma tsara mutu a tete mutu sikoyo pour mon epene lo ngina difficile à côté après bonjour comment vous allez ça va ah est-ce que na ko chauffer biloko nanga o na kona ba biloko nanga na lamba biloko nanga rapide pour to sala musala awa ngai biloko nanga na yakina mbesu alors j'ai pas le temps na lamba moi rapide awa. Papa Fiston tellement notre mère nous a appris il faut être social avec les gens kosunga batu to kolandengo wana et puis to ebi maman na biso maman social na quartier balinga kai mingi donc et ça normal ba ta quartier ba kawana mais non maman zate akangi ndaku bon cuisine yango basani ya liwana nzungu okolamba moi rapide kaka. Papa Fiston se toma koti akela cuisine na biso wana abimisi soso akati soso tomate matungulu atenion surtout etoki alam il a pris son temps ataba 1h30. Papa Fiston ngale dans toso na biso koto asilisi kolamba ami tel na sai na ye aisi bango je peux vous donner à manger. Voilà c'est que c'est Papa Fiston robo ya neni alambi soso vous savez que soso c'est un luxe en Afrique n'est-ce pas Moutanambi soso pio soboya parce que on n'imaginait même pas que Makambwana qui ne doit pas kito yeko ça atteint to accepter non ça va servez-nous. Papa Fiston a servi biso soso a pese biso la kwanga leki na kwanga mo kwanga to bandi pe ko lia. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe Papa Fiston ce qui il avait senti que grand-mère na biso azoya to na 8h ça va vous continuez à manger ngana zongi na musala. Tango abimi na lupango akia katisi boye ça ba 3 to 4 minutes grand-mère na biso ayo okota na lupango. Comment vous allez ça va maman na yete oti classe ça va bozo lia ndenge nini bozo bloko wap non tonton mo kasaka na chantier o ezali awa ne alambaki awa apese biso sikoyo qu'est-ce qui s'est passé tangu tonton wana zo bima voilà c'est ça qu'on dit tangu tonton wana zo bima grand-mère azokota grand-mère ayebaki tonton oyo ya muzombo abandaki ko koteka na boutique wana kovanda wana po ayebaki ye oyebi soko yebi mutu bomesani ato mona longité fort mona bana ka wa mutu kentel ata ba yokina siboko mona ka mutu kentel siko tango azobima ba croisaki nde na tonton wana mais grand-mère ataki bena attention ta kei tanga kota moni ba koko ne bazolia nini ona tonton na bimi wana mutane ko lamba ayiba osana chantier wana yanga pese zolia oh tonton mta pese bino suka baluki bata tonton ngazate grand-mère a se précipité bimi libanda tali siko boye po et ça gata 3 minutes ité soit à courber boye grand-mère tanga bimi siko tala boye mais mon tonton ngote siko grand-mère ba maman ya ka espèce arme kimba bi oh tant na mutu oyo na moni makile na ngai panzana ki déjà na moni lokola garçon oyo akufaki awa ya muzombo ote Papa Fiston ta grand-mère lobi ndengwa makile na ngai panza ina bangi ya kosakana te to lebi loko oyo mutu akufa lambi pendant qu'on parlait avec la grand-mère maman yé tant maman ya kota bi talaba na yo kutu boye yo l'accès au maman social ba servir ba tout mutu boka ye awa la bien paré asala na chantier ne consort asa boye mais ngaba kila nga petit c'est comme si garçon oyo ya muzombo ndemte ya kolamba wana maman talabi mais na biti abi ngapene na umeli boye na bi en prestation 11 ans na lambela bana mais na moni en fait na santé que le cola na kanisa ki trop garçon muzombo wana na kati ya bus na fait na taxi notre nimba na moni garçon na vision en fait dans loti garçon na muzombo ba na comme tout ce matin na pesi déjà bana biloko oh
ba keti na chantier c'est même okoye ba sou okoye ba tonton ngabin okoye ba tonton ngote ba sto moni tonton ngo moi forme okoye ba sou pas visto nous on connaissait les gars mais idée pene ko ça penati ba keku na ba mona na bangutu wana te alors on a vite compris que c'est là qui yé mutazonga ki ayako ba so biloko rolia azonga ki intention est-ce que malamu o mama bandai ko sala yango ayaki mawa ayaki à servir biso tonde nini on ne sait pas fiston beta le solo oyo openie siko papa visto biso to lia biloko oyo mutalamba akufa azonga to ebite est-ce que ça la kaye tout ça la kayete on ne sait pas to imaginer ka ndengwana ya solo benda ka batoyi soki na yepe mabe ne to da biloko na soso ya la soso nde to kufa nde mabe sala papa visto histoire o sama na 2000 mais tisiko to na biso normal to lota ka epete elo repete eleka na ka ndengwana betika li solo po na ote ko tala l'émission tala o la sakio ke bato akufa bazonga kama nous na kana biso to yebi na biso te c'est ça tonto wana ya muzombo to za été surtout atika banzungu na ya kabela mya banzungu na ye banzungu wana ye ti lelo esala ka pa na biso tala li solo muke oyo ya tonto ya muzombo akufa azongi po alambela bana oyo buloko yaya teko peni yo pekisa bana soki mutu ba ebite akabile lo nzela azwate bana balota mbongo na nzela te ata na poto ata na Kongo ata camarade ya papa camarade ya mama camarade ya yaya ndeko yebi yaya la confiance n'exclut pas le contrôle bendaka bana matoyi là d'ailleurs là c'est très mauvais Moutaka bela moi na ombongo te. Moutaka bela moi c'est ombongo te. Ça la attention benda ma toyi. Même si c'est l'ami de papa, l'ami de maman, pesi ombongo yaka na ndako. Surtout malala. O akabelenga orange. O akabelenga litonge. O akabelenga boy ça la attention benda bana matoyi. Est-ce que bokomi c'est que bien. Lisolo ya liboso et suki wana. Obin to bata deuxième lisolo to erekoki. Combien de minutes y a? Voilà. Tombe la bonne soleil a mis balé ça mou cousera comme ça on va finir. Le soleil a mis balé zali poudre magique. Il y avait un tonton Moroboé, avant la moche na ba balé un bel homme. Avant la moche na ba na imbalé. Akeda comme ça siko boyebi eza na fille moko za na quartier. Et ba fille oyo ba petite quartier wana ba mria ka ba bala ba tuana. Siko fille na quartier allé là tonton wana mobala ba to saranate. Bébé quand ça la tonton ki doki fille wana doki boyebi soki moi si on linga mobali akolobate ba ko manifester. Donc tout le monde moi si on ka addicted na mobali wana et comme ils sont bana bina mutuka yeva donc so bina mutuka et que mbala marasete il faut ya wana appeler mbala wana bonjour tellement ba mesana qui trop et comment elle mo na coin so ba quelque part. Donc mobali na mona ka moi si wana donc c'est que amour peut coller ba ko lingana bon ko lingana oui ba comment ko bima ensemble tellement ba bima ki asiko moi si oyo petite quartier wana azwa ki bolingo fou ya rosakanate abana siko banga watu te akoba kita niveau kutu aba no manke na moi si andako ya tonto wana bino bongo ba petite quartier te grand prêtre mère asa grand prêtre mère est-ce que bokomi sur comment est-ce que gênant tonto oyo akomi ko gênant siko comment est-ce que moi si o alibana ko manke moi dans ndako moi sa ndako asilika ya kosakanate akoma na niveau donc abi non na lingisu makamwando soit na kotika libala oyo ye mwana quartier wana aya koloba moi si anda wakenda tipo apparemment na loba mwana wana yoka kakate de comme moi dérangement bref lisolo ona linga bina kobeta ngote bina ngana beta ngaka parce bino sala bono pesa ngali ngaka mutu ate to bete loka apona to peniyo to pekisa ba petite quartier est-ce que bokomi voilà tellement ko ba ki embêtant. Cet homme-là ne savait plus quoi faire. Si tu as quartier où tu vas y aller, que non, jeune fille petite quartier, oyo a dérangé à mobile à bateau. Moi si na ya linga makamwana te. Ba pe qui sait pas apparemment linga kate ya yo ka kate mutu makasi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu même ma be, mon bala wandi ko banga perdre moi si na ye. Ayebi tata moi si na bango. Tata moi si moi j'ai un problème. Quel problème? Non? Oui, c'est vrai. Petite moko na veni na biso ya simakuna na tombaki amoureux na ye to bimaki amour relation on a sali 2 ans. 2 ans. Tant que comme excès. Et comme excès alors à mon que petit wana bani ko déborder bani ko gangi donc petit wana ba ta carte ba ki ba ki. So c'est tika ba kamwana bani ko finga. Donc elle était très jolie, très bien mais
akoma ki impoli tellement bolingo zo ki makasi akoma ki impoli azoka su mutu moko te azokoma na niveau doki ayaka tina ndako ya koluka type wana epesa bien te. Alors ce type là a informé sikoyo tante na bango tata mwasi t'as un problème ça oh oui c'est vrai tata mwasi na lingaki ye na sala ki erreur mais sikoyo et comme excès ngana ko sa foyer na ngate pour na petite fille wana en tout cas na yebiti na osala ndenge nini tata mwasi abi oh on a besoin oboya ye oboy moi cher olingi shooter olingi foyer na bibate sa premier te na ko répondre dans 3 jours na 3 jours na retenir le logo mobe ça va garçon n'a pas besoin d'un ndako ba comment na moment mésentente na moi na possible na sous bien te fille on a continué à kobenga 3e jour tata moi si atinela mwana kasina ye moi koli mo pa mutu mo boza enveloppe moi mukie kaka abengi non atindi mutu mo ya otino enveloppe wana soko jo enveloppe wana ko fungola ngote benganga je te dirais quoi faire kaka nenga lobaki tant ba ili enveloppe wana ba pesi enveloppe wana abenga tata moi si oui na jui enveloppe lobaki siko na sa na ibo ça va OK au moins enveloppe wana oko fungola ngona 0 fungola enveloppe na 0 oko mona poudre na kati poudre wana joa poudre na tana boko na yo osino na boko na yo na 0 otangi kombo ya fi wana prénom na ye 6 fois obengi yango 6 fois so obengi yango 6 fois après popoli boyo tanga bupola wana esili otiki no ka ndengo wana oye kotika na wana ko koto na ndaku na yote bwaka ngona poubelle libanda tata moi sina sala ka ndengo wana sala ka ndengo wana ça va azeli pe da poko na ngota ngozero wa ekoki abimi libanda ala muka abimi libanda aji poudre na maboko atangi kombo ya fi wana 6 fois après afulika ndengo wana asalika ndenge tata moi si aisaki oyo wana sekela ki poudre wana akoto na ndako te abwaki yango libala balabala na poubelle askoti na ye alali muta pesi lisolo oyo ye azali camarade propre ya tata moi sa tabango papa fiston beta lisolo oyo pona ko penier ngana linga ko beta yango te mais tu dis continue ba rituel te mais lisolo oyo côté quand même na beta yango pour la petite carte ba petite fille oyo balandaka ba tonto ya batu ya mabala pona ko corriger bino kaka vous comprenez c'est que bien papa fiston tango sali ndengo wana na tongo balamuki parce que fille wana komaki na tongo yabike bobala bimakasete akoya te na porte lupango apesi mbote akei tanga ozonga chaque fois ndengo wana la première chose que mbala remaraki tango abimina tongo amoni fille wana te ake musala na poko amoni ete ba na fa na kaka 2 avenirs jour à l'ebosa amoni ete deuxième jour amoni ete troisième jour amoni ete 4e jour mbala bâtiment tour mais fio azana karaté to la karaté abimi atamboli makolo koto avena betu wana amoni fiango fiango pa moni batala bena bo apesi fiana bonjour apesi pe bonjour fiana apesi bonjour bonjour en fiana apesi c'est comme si ayebi mutu ante aleki akei tango aleki akei yemo ka comprendre garçon yemo ka comprendre été akei aye ko so Alexis 3 jours 7e jour aleki sur côté ya fiwana aboni abenga na kombo kingandi comment tu vas non ça va très bien ataki peut très joli abi donc a comprendre c'est comme si donc fiwana poudre wana abenga comme na ndengo wana e bungisa makambo fiwana abosa na ye complètement amona le kola mutu normal donc poudre wana ça rituel wana mais qui rituel mabe donc balongola ki esprit wana na ebité ba kasa ki esprit wana envoûtement ton nini ya mo tete ngana bata na ba ko bata solo oyo po ba sayeli makambo ya kisi po na ba casser relation wana ya ko benga ngate sanga no pesa ka limera ya tonto wana ndenge ya boya ki libala la akakasa libala wana te ko benga ngate wa sema makambo ya mama ki ba mama be to linga ko pesa ba longo to mabete na sita na déjà yo peut-être pe on a problème mobile na yo fimo ka tungisa ye mobile na yo fimo ka tungisa songo par moi na yo type moi tungisa yo te wa to ba rituel wa so lingi biso saka ba mamero ya ba ya nzambe ya ba tamukilité on comprend donc tala likola rituel wana nde fi wana boso mbali wana tisika bwe libala ya tonto wana ezonga normal tala lisolo ya muke
mukuse automobile kiyo lelo to suki wana ete yabino hein ete yabino. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur de l'émission. Oyo, il y a une assistante naye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, na script, la fille à papa comprendre. Voilà, Kendarande Mouana, nous surtout sous la coordination. Il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Comprendre, ma marina Umbi Larize Pelende. Comprendre, c'est que bien, la femme à la compressor. Hein? Vous comprenez? C'est que bien. Voilà, portez-vous bien. Ya, topé ça ma soloko. On a les solo, on a témoignage, on a bombé la moni. Pensa tout mettre les solo, peut-être partir du solo, on a écouté que Komoko Songolo, et c'est comme Pagala. Bon, mais tout ça matin, Songo Bengi Biso, au Subisote, Tika audio à l'issue na yo. Tika audio à l'issue na yo, beta yango, tukubete, on kakandengo lito bete yango. Soko boy, tout en a combo, tout autant a combo te. Soko au limite en a combo, tout autant a combo. Mais Keba n'a autant a combo. Koya ba accusation te. Ko beta les solo te pour na ko nuire mutu. Oko sana mutu makampo awa toko sana makambuti awa zara pembe na pembe au pesi di solo toko analyser yango avant to bete yango est-ce que comprendre c'est que bien to bossa na te ya un clin d'œil na Michael Josh okuta Michael Josh hein vous comprenez et ça rende ngwana au commander moi quelque chose tala montre ya Michael Josh vous comprenez ya so ma montre na Michael Josh ko ma montre moins cher na Michael Josh so mbata moko et ça biso moi kitoko portez-vous bien santé de faire à tous hein. Chap chap et tchara Radio Collectivia Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Ya botoko ma wana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga abonné le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh prix moko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyoso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino côté na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana.
Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.